ngai tango tosengaka bolimbisi nazalaka na si je crois bien nazalaki nanu mwana moke bamama na biso na batata na biso batie biso baputulu balati biso basaki wana ezalaki nano nande tango bamemi biso tozalika tozoka oyo kozongela mabe ya kufa oyo kozongela mabe ya kufa kudidi nde vivo katuvutukila diamba tindokiko konto ndio na uvutukila tindokikiani kafwa demande à pardon 30 ans. Makamu ibene sali 30. Donc ya solo soki to sangisi makamu nyonso toza komona kake mobuye kolanda ekomemela biso makamu mingi. Mais sikoyo toyebi te soki ya mabe ube ya malamu. Soki tokangami na sikoyo mpona ezala. Primeiramente vamos ler no Êxodo, capítulo 20, verso 1 a 17. A nossa igreja nos oferece benefício espiritual, científico, político, mas nós não temos prestado atenção. La vérité, écoutez qu'à la belle, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. 24 décembre 1992, Nankamba, Nase à Moi Makasi, Bakimbangiste balataka sak. Pona kosenga bolimbisi ya lisumu, oyo bakoko na biso Adana Eve basalaka. ngai tango tosengaka bolimbisi nazalaka na si je crois bien nazalaki nanu mwana moke bamama na biso na batata na biso batie biso baputulu balati biso basaki wana ezalaki nano nande tango bamemi biso tozalika tozoka oyo kozongela mabe ya kufa oyo kozongela mabe ya kufa waukizifukama mukungu na mizeto yezakakaketo adamu ye eva mumbiza wonso zavanga manuza udombele tata utuyamudila tata nzambi nembokela kaka teto ye nembokela beto bana bakumbe mudidi nde vivo katuvutukila diamba tindokiko konto ndio na uvutukila tindokikiani kafwa normalement batata na biso na mama na biso bapreparaka fitting na biso tata nzambe asalaka bango ke bayeba mabe oyo bango bande kosala mpo baprepare fitting na biso mais toye komona na 30 ans oyo tosali lelo toza na kati ya golf awa toye kosenga su bolimbisi tocelebre mokolo yango na bolimbisi na makambo ezali kosalama surtout eloka liboso nanu toyokeli bapapa bango misato te banzambe na biso papa nkulutu papa mfuma mbanza na papa mfuma longo mpo na nini bapapa babongiselaki biso lingomba oyo toza na bolingo tobwaki yango bapesi biso mibeko yango kutu donki lelo na kati église makambo ekomi kosalama awa ondire kutu toza libanda donc satana alongo libanda akoti mpe na kati église akomi mpe mondimi akomi mpe selo donc akomi mpe paster akomi kolingana mibali na mibali bakomi kolingana eloko wana ezopesa bapapa pasi tokabuli bapapa lingomba ekabwani nde toza koloba boye bamisusu basambela koto mosusu bamisusu mpe basambela koto mosusu eloko wana tozali komona pasi eye na mokili kolia ya pamba ekomi pasi kolata ya pamba ekomi nyoko ya pamba ezalaka kokaba lelo ekomi biso pasi mpo na nini mpo na mabe eleki koleka soki totali lisumu ya koko na biso adamu na eva bata libanda mosusu na bakimbangiso baza na kati baloba mais eva ngo na adamu yango eza nango biso te so totali toyaka mwasi na mobali eza kaka ngai na yo tata adamu tata mama eva donc nakoloba mamami na mokuse na okemu mosika te donc mabe eleki mingi na biso nyonso na kati ya lingomba tosali mabe tokolakisa moninga mosapi te ke mamami moto asalaki yango ye asala biso nyonso topebisi yango wana papa ye atalaka mosika alobi na biso azali komona mosika soki tokontinue kaka boye eloko moko te tokosala donc mpasi na biso ekosila te toza na posa te tokóma na bapredio bandako moko minene ya kitoko te
toza na posa molimo na biso ebikisama pasi oyo toya kosala kolala na mabele tozosala baanimation tozoyembela tata Simoni Kimbangu ekende kaka boye jamais yango papa alobi aza na posa moto akota akende na lifelo te biso nyonso tokota na mokonzi ya likolo oyo ayoki toye tolali na mabele 3 jours lelo toye kosilisa totika mabele 1992 92 esali 30 demande ya pardon 30 makambo ebele esali 30 donc ya solo soki tosangisi makambo nyonso awa toza komonaka ke mobu ekolanda ekomemela biso makambo mingi me sikoyo toyebi te soki ya mabe ube ya malamu soki tokangami na esika oyo mpona ezala ya malamu nzambe atalisa susu elongo epai na biso atala mabe na biso te mpona mobu yango ezala mobu oyo tokomona baresultat na mabondeli na biso ya mibu ebele yango wana elika na biso kasi etali obele ye parceke libondeli eleki nyonso elobi ya bolingo na ye esala bolingo ya nzambe kutana ebandeli ezalaka ete amonisa biso pasi kutana ebandeli nzambe bolingo na ye ezalaki moto aseke yango asalaki motu na lolenge na ye apesi mokili oyo lokola likambo donc soki nzambe alingelaki biso mabe alingaki kosala biso te biso toliki ete alingeli biso kaka mabe donc tokobonga ote moboye koya totambola kitoko ote ya solo nilaka na ye kokaname na ya na makambo mingi oyo tosengi na ye bambula ebele tokai na yango esala ekokisi 30 ans uta bakimbangiste basengaka bolimbisi ya lisumu ya Adam na Eva le 24 décembre 1992 tope 1992 na mokolo yango bakimbangiste balapaka ndai na tata nzambe ke soki tozongeli mabe tokufa mbala misato 30 ans après. Est-ce que Daywana ezali respecté? Totambusaki micro na biso pona kozwa opinion ya bandeko. Mbote papa. Mbote na bino. Papa lelo eza dimanche le 18 tomoni bato ebele bino oza protocole membre ya protocole. Papa depuis 92 ti lelo tokomi 2022 30 ans banda tosenga bolimbisi ya Adam na Eva. Analyse na yo ezani. Oh, merci mingi maman journaliste. Pour na kopesa nga ba question. Eza papa Fondongo ele ba fandi décréter na bango ba misatre na boule. Ba lobaki bo to kosenga bolimisi da kaka Adamu na Eva lisumu o basalaka. Pona nzambe azwaki kanda pona biso batu. Kaka Adamu na Eva bazaki na ide to basenga bolimbisi. Nous avons tout sikoyo basi comme la biso kufa maladi makambe bele mokile comme ya lukuta ndenge nzamba adia tamula mokili na ye nzana suzo tamula te yango mokili pa fa longa lobaki yango lukuta za basi ko tamusa mokili siko biso na grisi mbangis papa fa longa ba mi sato ya bule basa ba ide bangu mi sato ya bule banzame na biso. Wale foto senga bolimisi ya koko na Adam na Eva. Yango ne to senga bolimisi de 2000 de até 2022 yango lelo to sali 30 ans. 30 ans to sali banalisi to lobaki to lobi bandai. To kufa soko to zongeli. Especially to kufa ki papa sikoyo pas papa Paul sokele lukelo alobi foto de militaire di susu. Toto bela pona nini tozongela ke masumu nyonso o tobela to kufa tozongela masumu nyonso wana yango to kote mabonde soko kote sima bonde li ya 3 jours awa na kata Angola biso nyonso babindi nyonso Angola nyonso mobimba. Primeiramente vamos ler no Êxodo capítulo 20 verso 1 a 17. Pois Satanás tentou mostrar uma realidade de mentira. Quando chegou para os nossos avós e disseram que Deus nos proibiu comer isso porque não quer que vocês sejam conforme Ele. Nossa igreja nos oferece benefício espiritual, científico,
político, mas nós não temos prestado atenção nisso. Onde está a ética da Igreja Adventista? Onde está a nossa responsabilidade como jovens principalmente? Papá, nos últimos dias, tem muito falado sobre o nosso mau comportamento nas redes sociais. A bebedeira, o nosso fruto. Papa lelo tomoni événement munene oyo ezali awa na kati ya golf na Rwanda mpona préparation ya fête na ya 30e anniversaire ya bolimbisi na biso. Papa Rodrigue, analyse oyo eza ndenge nini banda tosenga bolimbisi depuis 92 ti lelo tokomi 2022 meka nanu koyebisa biso mpe na baprogramme oyo toza nango ya mabombeli? Merci mama, nakomba tata mwana mpe mosantu nakanisi depuis tosenga bolimbisi na 92 programme ndenge toelekelaka ezalaka pasi mingi mpona nini tozalaka koluka kosenga bolimbisi nano ya bato oyo biso tomona te me nzambe na bolingo na ye atindi biso po ete tokoka kosenga bolimbisi wana pamba te biso nde tozali badescendant ya bato wana donc toza kolekela na nzela wana sikoyo esali 30 ans na 30 ans na mawa toujours ya tata nzambe pamba te tozali kaka toujours bato etamboleli ezalaki mpe kaka ya lisusu ya malamu te me tolapaka ndai biso tomona bato mingi tomonaki neti bandai tolaki bakambo ya lokuta me ezalaki na baeffet parce que baeffet emonanaka mpe me na mawa ya tata nzambe alingi toujours kosikola motu na ye kosikola mwana na ye yango wana papa alobi cette fois-ci lisusu na 30 ans tomeka kozongela lisusu cérémonie eza cérémonie ndenge oyo wana ezalaka te parce que wana ezalaka tolataka basaki tokoli baputulu na nzoto tokundi nzoto ndenge wana mais cette fois-ci ezali te kaka tokoti programme ya mabondeli 3 jours tosali batubela puis cérémonie esalemi mais na yango ezali problème majeur ezali ke nzambe alingi toujours korachete mwana na ye korachete motu sika nyonso oyo azali mpona bolingo mpe mawa na ye yango wana programme papa asali cette fois-ci. Tomoni papa awa toza na kati ya golf tomoni bato baza ebele mpona kocelebre date oyo tosengelaka bolimbisi ya Adam na Eve tosali 30 ans. Papa analyse na yo eza nini? Nga analyse na ngai na 30 ans tosali na koloba mpona ngai papa matu tozali bahypocrite devant nzambe pamba te tosengaki bolimbisi yango na 92 tolobaki nini oyo akosala nini akozongelaka kufa akufa siko de 92 tosengaki bolimbisi epai ya nzambe nga na loba tosengaki ona hypocrisie mpona nini de 92 résolution ekobima na 2002 tosali komimbola boni ya malamu ezalaki 10 ans nzambe na continuité lokola ke atali nzambe ya mawa kati na biso atikeli biso nkuna na ye oyo babengi ya molimo santu lobi le mpona kobikisa biso atiki libota na ye na kati na libota na ye bango balobi mpo bayokela biso mawa na 30 ans oyo chaque 30 ans chiffre to ezalaka na événement nango basalaki nini bazongisi biso lisusu na mawa na bango mpo bate baya banzambe na mawa na bango toyei kosala continuité oyo ya 30 ans oyo so mpo nanga naoloba yango eza mérite na biso eza mérite na ngambo ya biso eza mérite pamba te tomérite tozwaki échec na 92 todivize bapapa na 2002 toyosala division na bango toyosala résolution nzambe akosepelisa biso ndenge nini soki totali bien oyo nzambe asali biso continuité ya kitoko apesi biso privilège moko monene oyo biso na 26 tosengi yango tala nzambe ndenge alingaka biso mpo na ngai réussite ya kitoko yango tomérite yango mpenza pamba te mpo bandeko na biso mosusu wana basali yango te ezali pasi
Exactement, parce que makambo elekaki lobi eza bato oyo nzambe apona uta likolo akitisa na se na bato na ye eza makambo ya bato ya libanda te eza makambo ya spécial ya molimo ya papa Timoki Mbangu. Parce que soki boye te oyo nyonso tosali pendant 30 ans na depuis tosengaka bolimbe se soni mawa nzambe akokotuma mokili na ndenge ya kosakana te parce que kolapa oyo tolapaki ke soki tozongeli tokokufa nyonso tozongela kokota bandako banganga koluka bakisi mbongo ya mbangu koboma baninga tokomisi bana na biso bamibali na biso moko tokomisi bana na biso koteka bango na banganga makambo ebele basi na basi bakomi kobalana mibali bakomi kobalana me nzambe lokola zama waza bolingo yango nde grâce wana esalemeli biso lisusu nzambe alongoli biso donki na libulu lisusu oyo tomikotisaki ala mama bafandi bamama mikolo bango mibale bafandi depuis pour mwana na bango bazali bandimi balandi nzela papa Timoki Mbangu nyonso tu wana ezali lokumu depuis 1992 ti lelo esali 30 ans yango na tosengaki bolingisi donc kango oyo nyonso bomoni baye na ntina na mosusu te baye na ntina ya bobonde mama mbote oyo elekaki lobi somo na mawa na oyo biso tosali na lingomba ya bato mama voisin ayi kokota na ndako na ye akomobongisa bakiti alongoli abuki tele mama yo kondima non ndima te esala mpasi mpe susu voisin na ndako abuka bio na ngai mais tala oyo tosali na lingomba ya bato kobengana bango na libota na bango kobengana na famille na bango mwana bango biso ka kotosa esengo kozala na bandimi ya papa tala mama wana azali kobondela alingi akende ndako nde enseignement oyo bapesi na bandimi azali kobondela ntina mosusu te kosenga na nzambe apesa ye nzela mpo akende donc bamosusu batikali bafandi lokola papa azali koloba bamosusu bazali na bango kosolola batata mpe bamama soki ya solo mama wana ndenge alobi soki papa tala bana mike bazali kosakana donc eza lingomba te me tozali na ndako na baso na ndako na biso moko bazali concentré nde bandimi ya lobi oyo papa azali kobundela baye na biloko na bango batata bazali kosala ntinsani bango bazali kosakana mais eza normal ntango na bango lere kokoka ekokoka oyo mwana moke tozali komona ye mpe alati kitambala tala molatu kitoko ya bakimbangiste azali depuis mwana na ye balakisa ye ndenge nini ya kokanga kitambala mpo lobi azala lokola bamama ou ya jeteki ou alata zunganisa voilà moke ndenge tozokolakisa bino ambiance ezali koleka awa mama mbote na biso bolamuki malamu mama makambo elekaki lobi mpasi na motema koyoka yango makambo elekaki lobi mpasi mpona koyoka yango koyoka soni tozongani nzela solo po makambo papa na biso azosalela biso ya minene tosepelaki makasi toza na esengo mpenza ya mingi me tobebisi mingi depuis tosengaka bolimbisi tobebisi ya mingi kutu ya koleka oyo esepelesaki bapapa te kasi lokola tookota na mbula sika toresonaka totubeli nyonso totubeli tosepelisi papa na merci soki papa asepeli bana na ye mpe bakosepela oyo nyonso bamama balandi nzela oyo mpe mwana mama lelo mpe fete ya jeteki mama jeteki lobakuna mama lelo eza fete na bino fete aso elekelaki lobi eza fete ya biso nyonso lelo le 25 ezali mikolo na biso ya kosepela merci mingi nde nzambe lokola akomisa biso na mokolo ya lelo apia biso makasi lisusu tokoma susu na un jour tozozila mpona tokota na mbula ya shekata na nzambe apesa biso makasi na kimia kotokota mbola papa ndinga mpona makambo elekaki lobi oyo elekaki lobi papa alobaki makambo ya minene kobanda tosenga bolimbisi ya dame na eva na 92 pardon tokomi na 2022 30 ans likambo nini ya malamu oyo tosali esepelisi tata nzambe makambo oyo monene toma oyo esepelisinga eza likambo oyo papa alobaki ya motuya wabilisa ete na récupéré biso na récupération pamba te banda esenga bolingisi ya monande mpe sikoyo mingi ya mabe tosali ya grave me tozelaki yango te bien lelo tomoni ke papa alobi ke korécupéré bino tozongisi bino lisusu
epuis aye kobimisa so eloko moko soki bokomi na ndako moto na moto atuna nzambe na ye ya minene yango wana tomona ntango azotanga baacte wana tosali ya 30 esika wana ozalaki ominyini ya motu mwenda aza mabe vraimen tomiyinaki ti tolalaki na mabele totali pena nzoka tosali ya mabe mingi ya mabe tosali tosepeli ndenge bapapa bazongisi biso lisusu na kaka na bango nde tobandeli lisusu oyo bozali komona ezali bomoto oyo papa Paul asali awa na mboka ya Angola. Tozali awa na kati ya paroisse ya Golf na Luanda. Nde bomoni bana ya papa Simon Kimbangu oyo bandimeli papa Simon Kimbangu ya solo bomoni bayoki mateya basali yo nyonso bakoki kosala na molulu munene oyo tozalaki nango lobi balembi te lelo lisusu bayei kokontinue kosala musala ya papa Simon Kimbangu pamba te lelo ezali mokolo oyo babengi action de grâce oyo tobengi matondo. Nde tomoni bandeko bamama bapapa bana mikie bazali bavandi bazali kopema mpona nsima bazonga lisusu na kati ya église mpona kosala mosala ya papa Simon Kimbangu. Donc mosala oyo papa Simon Kimbangu aloni na mboka ya Angola na kati ya Luanda. Nde bozali komona bamama na biso bana mikie donc esengo ya ndenge wana donc posa kutu ya kokenda ndako eza te touti koleka na mabondeli ya makasi ya 3 jours tozalaki elongo na bana na bamama me lelo ezali mokolo eyenga le 25 décembre bamama baye lisusu elongo na bana totala mama na biso ndenge alali pamba te mikolo oyo nyonso tozalaki na mabondeli ya 3 jours lobi tozalaki na cérémonie ya 30 ans banda tosenga bolimisusu ya Adam na Eve. Donc lelo lokola papa lobaki église ekozala tongo culte ebandaki na tongo nde tomoni bamama balembi bamisusu balamukaki na bandako ba 4 ans epona koya na église nde tomoni bamama bavandi bazali kopema esengo ya musala ya kitoko oyo papa Paul Kisolokele asali awa na mboka ya Angola na kati ya ville ya Luanda. Awa tozali na kati ya ville ya Luanda ozomona babebe na biso bamama bazana bana jamais kolobake non nazana bana tikala na ndako te alobi aya komona bisengo oyo ye moko esengo ya bana papa Simon Kimbangu. Na tango ya kala batunaka papa Simon Kimbangu yo zali na mbongo oyo kotonga lingomba aloba ete mbongo na ngai ezali bandimi nde tomoni ebele ya bana ya papa Simon Kimbangu na kati kuna tinsani eza ya makasi ba oyo basilai kopesa batinsani na bango to matondo na bango action de grâce na bango nde babimi babandi bazopema mwa ndambo me église kimbangiste kopema ezalaka te. Ndenge tozali komona bamama na biso balali na musala munene oyo ya sacrifice ya 3 jours oyo uti koleka. Na yango lelo ezali le 25 bamama tozongi l'église lelo moko na bana ndenge bozali wow tolobi soki tozongeli mabe tosala nini tokufa biso nyonso tolobaki yango mutu na mutu ayebisika atelemi mosusu azali kotelema si akufi na molimo lelo lingomba tomoni ekabwani boyeboye me na milimo na biso mutu na mutu ayebi ndenge nini na maintenir position na liboso ya tata nzambe yango wana na réponse nano aye kopesa nkolo ezo asalaki 30 ans na missionne na satango
papa Simon Kimbanga sali 30 ans 30 ans ezosala significative mpona nini banda tosenga bolimbisi na 1992 tina 20 kusi 30 donc nzambe akokotika mokolo wana eleka bongo te yango tomoni tosali cérémonie na makambo tosalaka kala tosengeli yango so bolimbisi mpona 30 ans nyonso nzambe akosalaka likambo spirituellement ekomanifestaka carnellement. Ok, merci papa. Mais pour na bolimbisi Adam na Eve. Bolimbisi Adam na Eve tosenga yango mpona nini? Papa Mfumalongo alobaka soki tosengi bolimbisi wana te moto mwindo aokende liboso te. Esengeli tosenga bolimbisi wana mpo nzambe afungola biso spirituellement mpe afungola biso carnellement. Yango moni nzambe aproklamaka ke tolata saki na kolata yango tolataka tomisukulaka molimi bato oyebaka sansi tosalaka te et pas promettre biso mokili babata mokili baoyeba mponi bolotaka saki bakoluka biso lo biso loyo kokosa so 30 bato bazalaka na 90 lelo baza soko bakoma mikolo ngai nazalaka présent na moment nasi nazalaka na 14 abe 15 atanga nosengaka bolimbisi lelo naza na soko na ba 54 ans nakosi so 30 ans donc seconde affaire tosalango lisusu tosengable mpo tozonga suna baboka tata nzambe maone 2022 30 ans. Cette semaine, ma candidature est la Guinée. Ce que les Guimanguis ont fait. Kosenga Bolim ici, aujourd'hui ça fait 30 ans. Nalikambango presque biso non surtout ezalaki eningisaki biso. Comme on a surtout na moment où l'église ezoko traversé passe na biso ezalaki tokanisa passe ya papa Simon Kimbangu, passe ya papa nyonso misatu, pe passe ya papa bango 26 na likambo etali ke tokaboli bango. Et lelo oyoyo lingombe koti na passe donc laka o to sala ki na papa Simon Kimbangu ke soki tozongeli tokufa tobosana ki ke na molimo tokufa ki na biso yangwana na semaine oyo makanisi na biso nyonso ezalaki na likambo etali ko mipetola pe tozonga na esika o tobengaka na nkata ya tata mpona tozwa lobiko et na bokose tozongeli motuna ça fait quoi 30 ans après, pourquoi tu as fait bolimbisi? Tu as fait bolimbisi pour tozalaki salité. Bakoko na biso ya Adam et Ève na lisumo bamemaki liboso ya tata Nzambe na likambo bango basalaki kondima héritage wana ya mabe esalaki ke biso tito botami bien que présence à Jésus-Christ ayaki katikati na biso tata Simon Kimbangu tu peux comprendre que rien n'a été fait na part ya biso bato Nzambe asali part na ye mais biso bato pas tata Nzambe to sala part na biso te et senga ki vraiment tokoka kopusa na soupe mais na tata Nzambe na kolela mabe na biso oyoyo ememaki Christ Messia na crucifixion pe ememaki papa Simon Kimbangu na 30 ans en prison yangwana ezalaki elembo na biso ya komonisa attachement na biso pa ya Nzambe na biso donc to senga ki bolimbisi yango pe to répéter yango lisusu lelo oyo na cadre ya kokanisa moment yango na pasi wana po lelo Nzambe kwa kokanisa la biso na ndaye tolapaki akwa kozongisa biso lisusu na motema na ye à travers cérémonie oyo tozoko sala ya mémoire il y a 30 ans il y a kosenga na bolimbisi. Merci. Vous êtes fier d'avoir préparé d'avoir été à cet événement à l'époque? Oui, puisque zali elembo oyo kotikalaka pona seko. Donc natana ngone seko makasi. Merci. Mbote papa? Oui, mbote maman. Papa tomoni awa tozana kati ya gol bazali belé ba jeune ba mikolo mais kana ko yebisa biso tina ya date ya lelo 30 ans ya anniversaire ya banda tosenga bolimbisi Adam na Eve. Oui maman, merci beaucoup. Na combat tata mona molimo mosantu. Lelo ezali na kokolo ezali commémoration ya ndenge tosenga ka bolimbisi ya Adam na Eve depuis 1992. Alors, le Zali, le 24 décembre, il y a un biso ba jeune depuis Tosenga Bolimbisi, 1992 jusqu'à aujourd'hui, 30 ans il y a l'équipe. Tozongela kakabamabe, tosala susu makambo oyo ya mabe oyo et ya trista papa Simon Kimbangu. Donc il y a un lelo toye pour na commémorer, pour na kosenga susu Bolimbisi, il y a délai oyo total nyo surtout sali pendant 30 ans. Voilà un peu. Pourquoi tu sais que bolimbisi Adam na Eve? Bon, bolimbisi Adam na Eve, tu sais que pourquoi? Parce que quand on a biso Adam na Eve, basenga ka bolimbisi te. Tant basumu kaka na jardin d'Éden, bango basenga ka bolimbisi te. Alors, on a papa Fumalongo
recommandaki biso bato mwindu po adana F c'était des noirs. Alors basenga bolimbisi te on a biso comme tu as descendant na bango il fallait que senga bolimbisi ya oyo bango basala po biso bato mwindo tozwa place na biso oyo nzambe abombelaki biso. Moto nyonso azalaki na molimo ya nzambe akokomprendre ke esika oyo eloko mosusu elekaki awa constani nasali ntango tolakisaki na 90 ngai nazalaki na koli partout na monde moi ezalaka ebele moi ezalaki ebele même acte esalimi lobi et puis na moi malgré moi eza kongala mais même bana mikie moko alelaki na église azalaki te même acte nayoki lobi namoni lobi bana na ngai kuta mikie bazalaka badéranger mais ntango tozosala acte wana toki mipose question lobi bana baza wapi to nayoki même mouvement ya mwana moko te na église aleli nie donc na vu mbala moko image nazoki sur dans 92 na comprendre que acte trop spirituel donc peut-être biso bandiminde il fallait toluka ndenge nini tokokozwa décision ezonga susima te au niveau oyo nzambe akomiseli biso eza niveau mosusu nakobaselo likambo moko boye lo moto nyonso oyo ekotaka na ndako ya nzambe te ekokaka te lobi ekokaki bato nyonso bazalaki na kati et c'est curieux mais mpona kokoba badega moto amibebisi ye moko abebisi na nzambe na yo aye kosauve ye na oyo batangaki amibebisi akomi kobala na nani yama bon omoni afingi mobikisi nzambe papa dech monde ya lelo ngai nazoloba boye bakimbangise biso nde tokosauve mokili mais biso moko tokosauve mokili tozomi comprendre te grandeur ya responsabilité oyo nzambe apesi biso yo omoni ke lisumu adana f basalaki ezalaki mokie mais oyo biso tosali lelo eleki na ndenge nini na possibilité nga azanganga nzambe natotanga bible tomona ke adana f ntango basali lisumu batikalaki bolumbu ntango nzambe abengi bango adam oza wapi oyo nabombani obombani mpo na nini nazangi bilamba mwaye namona liboso na yo nzambe ezali te babombanaki balobaki soni ya lisumu basala ntango batikalaki bolumbu me tala lelo oyo bandimi bakimbangiste bamama baboti courage balongoleli bapapa Charles bilamba balakisi bango nsima bayoki soni te tala adana evo asalaki lisumu atia boma yoki soni na mama wazomelongola bapapa bilamba alakisa bango nsima nani kami aza na conscience ya bonzambe mokolo yango osorapelaka ezalaka ndenge nini vraiment ezalaka chaud mokolo wana ezalaka mpena mokolo ya pasi parce ezalaki mokolo oyebika demande ya pardon oyebike moto soki ozanga kati ya ndako osala eloko moko boye ke ozosenga pardon mpa baparano na mabe oyo osalaki moto ndenge nini amikitisaka tolelaka tozalaka vraiment na pasi mais ça va eleki quand même tolatekisaka ezalaki mpe bamoi makasi mais lelo awa tomoni mwa différence ezali mais c'est bon eza na ntina ya kosenga bolimbisi na l'époque soki est-ce que lingomba ezalaki en avance ou bien 30 ans mangomba mosusu bakomaki lokola kosutuka non ezalaki parce que église kimbangi ezali église oyo nini papa na oloba na biso ke biso tokolakisa na mokili c'est-à-dire eloko mokili eyebaki nango te yango nde biso tolakisa est ce que bato bayebeki ke adal efo basengana bango bolimbisi bato bayebaki yango te mais lokola bapapa bango nde bayebi ndenge mokili ezalaki balakisaki biso nzela mpo tozonga na ndenge ya barécupérer biso raison pour laquelle yango mpe kaka ti sikoyo asalango lisusu donc arécupérer biso lisusu parce que amoni ke kobanda 30 ans na ntina lelo ndenge tosengati lelo osali 30 ans amoni ke ezalaka kitoko mingi donc totambola bandenge elingaki biso yango mpona korécupérer biso yango letu lisusu mpona kosenga bolimbisi lisusu papa tomoni oza musicien lelo tomoni golf eza ya kotonda balobi 30 ans banda tosenga bolimbisi 30 ans elakisi siko eza nini en fait merci beaucoup événement oyo toza nango lelo ezali demande de pardon ya papa Adam na mama Eva tosengaka yango na 92 tolataka basak mais tellement nzambe ayeki kocomprendre que non ndenge tozotambola eza ndenge wana te toyei kosengela yango lisusu bolimbisi lelo tozali le 24 décembre 2022 tosali yango mpona nini nzambe amoni kati na biso nzambe aza moto akosakana na ye te
Donc biso tozwi occasion ya kosala likambo oyo eza pour la facilité te. Tozali église ya liboso pe ya suka na mokili oyo bayebi valeur ya likambo oyo toza kosala po biso totambusamaka na banzambe. Donc ezali facilité. Donc toyei kosenga bolimbisi ya tata Adamu na mama Eva ezali mpona yango. Merci. Lobby ezalaki le 24 décembre 2022. Si ma kosenga bolimbisi na 1992 et 1992, le 24 décembre, kosenga bolimbisi Adam na Eve. Tokokisi 30 ans depuis kosenga bolimbisi. Mais que comment la kesi ma kosenga bolimbisi to zongelaki makambo mingi. Pe koleka même kuto tosenga bolimbisi na tango wana. Alors esengaki nzambe wazali nzambe ya mawa esengilaki bapapa baorganize cérémonie moko oyo tokosenga bolimbisi kolobeteke tozongeli bolimbisi ya Adam na Eve me kosenga bolimbisi mpona koreconnaitre mai tosali pendant 30 ans nsima kosenga bolimbisi ya Adam na Eve yango nde événement elekaki lobi. Mais organisation duré combien de temps? Parce qu'ils allaient quand même... Ah papa, organisation likambo eumeli. Papa organisé likambo plus ou moins 3 mois pour likambo ça la matobi. Donc vraiment à tel point que plus au niveau Angola, tout misali là qui makambo na mois de novembre. C'est-à-dire papa basenga ki bolimbi na ba maman, ba maman wa ko senga bolimbi na ba tata.